Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi. Notre frère na kombo ya Zéphirel Lukoki na mboka na ngai na Allemagne. Notre frère na kombo ya Zéphirel Lukoki osala musala kitoko olingo kene na yo kin ozo na mo ba paquet belé ba carton belé ba conteneur donc biloko conteneur quoi. Luka notre frère na kombo ya Zéphirel Lukoki biloko na yo koma kitoko makasi. Notre Zéphirel Lukoki na kati ya nakati ya Allemagne mama Bijou lo biazo lia tazo melate tozo boa kaka Joujou notre frère na kombo Joujou na mboka ya Eschweiler. Donc notre frère na kombo Joujou na mboka ya Eschweiler mobali ya mama Blandine mama Bijou lobi azo melate azo liate. Notre frère na Aren kombo na JC Singi balobi koliata bakitoko epa ya notre frère na kombo ya JC Singi yende deux fois te pona loboko mama Bijou lobi azo liate azo melate bando pour metanga taba. Et puis na lisusu notre frère na kombo Masamba Sanari mama Bijou lobi azo liate azo melate na mboka la biso ya Allemagne awana Cologne. Et puis na mutu nyonso to ayebi mama Bijou nazo souhaiter bino vraiment ba joyeux Noël to sto bandi avant vraiment nesi la nazana moi 2 émissions 3 émissions na koya ko présenter bino. Donc mama Bijou lobi vraiment na linga bino mingi babone na nga boza toujours bonsoir bonjour na mutu nyonso oya koza occasion ya kolanda émission na ngala mkola lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Lelo nga mama Bijou d'Or na sepeli na ya ko betela bino lisolo na memeli bino lisolo ande kola biso ya mwasi na kombo ya Mervin. Oaza TikTokers ayebani mokili mobimba batu nyonso tout mutu nyonso tout so ozala vraiment na ba réseaux sociaux eza vraiment pas si pona obunga Mervin azali fianceuse asala makambu na ye na TikTok eza na batu ebele balingaka ye eza pe na batu mingi balingaka ye te mais donc asala makambu na ye oyo esepelisaka pe batu mosusu donc ndekola biso ya mwasi amemela biso vie privée na ye na katikati ya réseaux sociaux. Ndekola biso ya mwasi akende kobala mobali na Tunisie amema ye ti esika ye avandaka na Canada. Ndekola biso ya mwasi toye komona lisusu aye kobomela biso mobali na ye oyo azwaki na Tunisie amemaka ye ti na mboka oyo avandaka abiye kobomela biso ye na net alobi aye koboma ye kobwaka ye na mai pona mokili mobimba emona parce que place bakundara mutu azalaka ye moko te yango ala memelaki biso mobali na ye na kombo ya LB ye moko abengaka ye na kombo ya Malonge Zate. Donc voilà surnom na ye auti kopesa ye Malonge Zate. Donc amemelaki biso bouteille asayelaki biso bamakambo nyonso tout ndenge aloki ye en tout cas vraiment live batu bazomona ye yango na siko nga mama Bijou d'Or na ye na nukomeka kosolola mukie na tina ya makambo wana na tina ya comportement wana parce que eza na batu mingi pe bapesi ye raison eza na batu mingi pe sepeli na makambo oyo asali te yango nga mama Bijou d'Or na lingi to solola parce que mutu na mutu azali libre ya kosala oyo ye alingi sauf que tobima na ba internet il faut topesa moi exemple moko ya malamu pona batu mingi balandaka biso yango wana mama Bijou d'Or na eto mekana nkosolola na mukolo ya lelo avana bandana nkoloba mingi nazana besoin na tela bino moi extrait moko ya auberge na biso oyo ezala matonge na Irebu A37 soko lingo ke na o congé na kin adresse ezala na moko tozala ba appartement oyo ezali ya $30 il y a $35, il y a $40, il y a $25. Bah chambre auto ça la promotion, ouais ça il y a $15, ouais ça les chambre, et ça la toilette na kati, et ça la télévision, et ça la frigo, et ça la douche debout ya propre, et ça la climatiseur, okoyamba pa na auto bon ça place bien, bah ya ba ya okoyamba bon na balcon, douche na bino ezali non cuisine na bino eza cuisine commun. Et puis les sous-sounis ba paya bazana
toilette na bango libanda soza na besoin mpaya kota na chambre na hôtel kota penza na chambre na hôtel mama bijou do abongisela bino bana ya poto ya mokili mobimbo za na besoin okende congé na kini en tout cas contactez ye na numéro oyo zomona wana benga ngai osala réservation na yo ba chambre salon cuisine ezali 2 chambres salon cuisine ezali yango wana botala na publicité na biso mukie. Et puis mama bijou do azongela bino to mekana ko solo la likambo ya notre sœur na kombo ya Merville makambo oya sali et sepelisi batu ba mususu pe ba sepelité yango wana za na besoin na pesa moi point de vue nanga comme toujours total la publicité. Bonsoir la famille mama bijou na ko présenter bino appartement chambre salon cuisine numéro 6. Appartement chambre salon cuisine numéro 6 nouveau vidéo. Botala appartement la biso ndenge ekomi kitoko. Botala ndenge mama dadi abongisi babongisi bino cuisine, babongisi bino lisusu salon biso to sala musala chaque fois. Donc biso to bongisaka kaka mama Nadine Wumela appartement numéro 6 ekomi kitoko makasi. Donc vraiment ndeko oya kokota lobby le 12 décembre tozala ndekwazo ya kuna yango wana mama Nadine abongisi mutu azalaki kuna abimaki le 9 le 12 mutu asika koya kokuta nyonso tout ba changer mama Nadine Wumela appartement numéro 6 ekomi kitoko appartement oyo bozomona ezali chambre salon cuisine eza na premier niveau eza na balcon. Donc, eza na entrée na yomoko. Ata kuna tokoto na sima toza bato ebele yo kozala vraiment lokola mutu aza na ndaku na yemoko. Sauf que bato a service ya ko nettoyer ba bandako ya kokotela yo. Soko oza na besoin kita ya ko mélanger na se oza na droit ya ko ya ko vanda na veranda ovandi ata na bapaya na yo mais oza vraiment na salon na yo oza na veranda na yo. Donc, chambre ezala ramunene. Salon eza salon moyenne ndenge bozomona wana ndaku vraiment kitoko appartement kitoko eza vraiment cher te benga mama bijou ça la réservation ya appartement chambre salon cuisine chambre oyo to benga ka appartement oyo appartement numéro 6 benga mama bijou ça la réservation appartement na yo okozala jamais desi botala ndaku na biso ndenge eza kitoko. Obitumbali botananga esengilola bitumbalo tomonanga esengilola obitumba kobotananga esengilola eswe kimia libotananga esengilola. Oui, bandeko na ngai, je pense que botali ba publicité. Mama bijou d'or kande na lobaki nga lazote ka biloko oyo collagène. Ezo kende kine à partir ya mois de janvier. Collagène oyo ezo kende kine l'accès ki bino ba biloko ebele o mama bijou d'or azote ka na profiter ko la kisango lisusu parce que na salité na nga awa journal eleza malili makasi. Nazo solola nazo melate. Yango na lingi na présenter bino lisusu yango. Collagène oyo eza kobongisa nzoto. Donc muto oza ozata mususu na 40 ans bato bamono lokola 20 ans il faut ozala na babiloko boye na bandaku ezalaka bien. So ozala besoin nango muto ozotalanga benga ngai na mboka nyonso to ozali na otindela oyo yango. Paquet oyo tie comme place ozali na 20 $, na 20 € ya pamba ozwi yango. Donc c'est ça.
natiaka yango na thé eza bato mosusu batiaka yango na café mais nga na préfère mingi kotia yango na thé. Donc c'est ça en tout cas vraiment bandeko nanga mokili ezali vraiment trop matata. Il faut tout ça là attention. Il faut tout ça là attention na mokili oyo parce que toyebani mitema mais toyebani bilongité. Makambu mingi batu basala na kobatama na boye oye bangote. Mais oh si we komi somo makasi parce que batu bazo signer bazo signer lesala likambu da eta mususu ya kobatama mais abazo mema yango penza la banet atie penza caméra be mutu azo filmer ete yemoko atie caméra et puis azo lakisa ndenge azo sala ba rituel na ya kindoki parce que ngala obenga ngo kindoki monde entier mokili mobimba ezako monaye. Bon mama bijou quand na lobaki na bino mutu na mutu aza libre ya sala oye alingi donc sauf que biso topesa ka nini oyo topesa conseil il faut tozela na mo ba exemple malamu pona batu balandaka biso. Donc notre sœur na kombo ya Merville nazo linga sikoyo nazo solola na bino tozo talango ensemble parce que mama bijou ya holoba boye et kozala vraiment malamu te tozo talango ensemble comme ça bongo totia commentaire ensemble parce que ça la mutu mususu ta mususu omona ki na yango te nazwa ki ye nazwi bozela bandeko langa Merville naza 2 fois nazwa ki pe mobali na ye na kotia nyoso tu awa to bandana na Merville alobi atie Gillette na kati azana bouteille moko azana ngo wana siko azolinga ko sala ba misala na ye pona ko kende ko bwaka air azolinga ko kende ko bwaka LB na kombo ya malunge ezate atie Gillette atie mungwa kakande biloko oyo soki ezangi mungwa ezaka na saveur te vino mpe ezala na saveur te na makila na nga ozotambola nango na motoki na nga ozotambola nango natieli yo mungwa kaka nde mungwa eluru elimwaka na biloko nde vina ope elimwa ezala na saveur te so mungwa. Okay. Oenda sucre. Oenda sucre. Kaka nde biloko okweza sucre so ezala sucre te tokoka kolia yango te natieli yo na kati vino mpe ezanga sucre. Yani oenda tema ya misu nazwi mibale na basi misatu olelisi nga na nyonso nasali je n'ai pas mérité nalela o nalelisi koyo osisinga lolendo osisinga mbongo osikanga na pasi et pourtant nabotaki plancete kanga bakinga na libumu ifaki basanga opération babimisa planceta wana mais oye olingaki bana na nga bazwa bango maya misu na nga yango oyo ekende na yo place naoki ebwaka yo liani aussi longtemps ozotambola na makila bakila na nga na maboko na yo na mutoki bakoko ibeke patience orli
makila nazoya kotikela bino ye aganye nga na mbonzo biso apesi mwana bino zeko te na nyonso oyo nasalaki maloba naoloba ekangama toza babantu likolo na se maya misu na nga ekende pamba te boagir il y a si longtemps yozala makila na nga na maboko eloko naosala lelo makila wana eza mbongo ezali makila souffrance oyo asali mpona kobengisa mobali sisa bayebake baofaire partie ya makila na nga enasali yango ntina 4e génération na yo azomodire bato nyonso na 4e génération ya LB okena motoki bamona bolamu te okena makila na nga bamona bolamu te bana okobota mwasi okozwa mais aussi longtemps na kati ya makila wana nga mpe bana nga baose retrouve na kati malgré tout mais lelo na kati balie ya bana nga to bamatriaka obalanga te eresme obalanga te nga motu nabala yo papa na ngai yata 100 fois te na kati balie na bana na nga te toute ta génération eza na pasi nga mona sungaki yo alors na kati balie na symbole oyo symbole nde nabalaki yo nde mpe nazwi balie oyo naokata na kati nasombi makila bana na nga baza bainnocente nga mama bango nde nangi okwamaki nasombi makila ya bana oyo twanalie epi na kati bato bandundu basakata aza mosakata basakata bato te natieli yo mbongo oyo na kati balie nyonso na bana nga te mais oyo nyonso batikali ya génération na yo makila na nga makila mutoki ya sufa bandeko na nga zela nano nasala mwa pose yango wana na mokili ta mosusu oke obali mobali ube ozobala d'abord il faut tosengaka mpe bavolonté ya nzambe parce que oya okutana na mobali mosusu asali ekala nzela ya merville okutani na ye vi na yo mobimba mikakatano na mikakatano ozoyeba te ke mobali yango ya yo oza na ye atambolaki ndenge nini aescroka bato ubia nini ozomona amodire na mwasi oyo merville ya kobala banini komona LB malungi eza te amodire 4e génération na ye donc tolanda omona bolamu te motoki na nga nayibaki te nalukaki te mwasi oyo akoya koluka na tio na kati awa alors nakangi yo motoki na nga motoki bakoko naoya kotikela bino motoki na nga bilima mai nazoya kotikela bino moto aza na makila na nga moto abominga nazoya kotikela bino ye bozwa ye nazoya kotikela bino motoki yani toute ta vie na génération na yo omona bolamu te nyonso otiki nga nango nzambe akosunga na ofuta mais yo ndokangami awa pour toute ta vie awa na kati aujourd'hui eza ntereva na yo na olobelaka esu yo te bomela champagne na famille na yo bolia bogangi nga parce que eza Canada mais motoki
mutoki ya mutu mutoki ya mutu makila mutu basimbaka te. Merci bandeko. Alvin, amène-moi le manteau, on va sortir. Ok, bandeko nanga sikoyo. Oyo ezali parti ya liboso na rotie la bino parti ya mibale ti akeko bwaka mobali na papa ya bana na ye na mai. Comme conseil moko kanga na ko pesa bandeko. Liboso na lobaki na lobi toyebani bilongi me toyebani mitema te. Ezala batu mingi basala makambo mabe me na kuku. Ndeko na biso amwasi abimisi yango penza na poisa. Donc, c'est-à-dire, il faut kokeba penza, donc, na moi si ta mususu kolinga obala, soko lingi ete, kolia kambongo na ete, kolinga moi sa sale la yote, wana eza nini ya suka, na wiko pesa pona bandeko ya mibali, mais pona bandeko ya basi, oyo surtout baza ko condamner la fille, donc, vraiment, eza moi pasi parce que, kosunga mutu mobali asalama pona asunga mwasi so mwasi akomi kosunga mobali soko landi histoire na ye ya Mervin oyoka mwa pasi malgré makambo asali na miso abatu esepelisi batu te mais okoyoka mwa pasi donc mwana donc ndeko na biso ya mwasi alobi jeunesse na ye mobimba azaleka akosangisa mbongo pona koedaka mobali atika mobali soki na Tunisie asali makasi abengisi mobali aye awa mobali aboyi ye pas même 3 mois ça fait mal et puis basi babota akutaka ye na mwana moko et puis ndeko na biso ya mwasi sasa suna zemi ya baba pasa azwela ye ba crédit asala nyoso ndeko mwasi akokite ndeko mwasi alobi tikala bengaka ba pauvre père ndeko mwasi alobi tikanga na sala musala na biso basakata ndeko mwasi alobi non c'est miena bimana miso abatu na lakisa kindoki ndenge naza ko loka ye ke vina ye mobimba akobonga kateti na 4e génération ndeko na biso asali makamyo soto obomoni ndeko na biso atie pilipili ndeko na biso atie gilette ndeko na biso atie mungwa atie nyonso to abwaki na soi na kati ya bouteille atie photo na ye atie na mbongo wana zoko kata balie pona mabe eyela bana na yete ndeko na biso ya mwasi abongisi sukwazo kende kubwaka yango na mai bandeko na ngai asali mabe parce que donc totika aka maboko na makamyo surtout na maboko ya Nzambe parce que Nzambe nde ye moko aza kolo yende mtu avanjaka biso ata psiba na 10 ans makambo mususu koyela ona mokili oyeba te place ou tata musu mabe moko salaka quelque part vengeance Nzambe pe ezalaka Nzambe pe avajaka biso ba bijou oyo ngasoko tu ngasoko sakali na ngana ko osalinga mabe na bandaka prière na ngana nyoso tu na bandaka ko tiaka kombo na Nzambe ndeko oyo atimoyela ngana libulu pona ngana dinda na kufa ya dinda na place nanga ya kufa na place nanga ndeko oyo asayela nga chantage oyo akosela nga makambo oyo eskrokanga oyo linga bolamu nanga te Nzambe ye a souffrir tokoma ko sala ba prière ya bongo ba prière ya bongo ezalaka eza pe na ba somme na ba pisom soko koti pona ko sambela muto asali o mabe eza na ba pasteur eza na ba sango ba pesa so verset biblique na bandaka ko sambela na tina na yo nazo sala prière mais nazo tiaka akombo na ko tika la komona bolamu te ndeko kwa mwasi alobi bakoko na sali kaka oyo bino bolobaki soki asolola kina bakoko na ina butwe soki bakoko na ye babimelaka ye soki bazana mutu abenga ki ala ki saye ke tiabo ezongisa bo sala nanga na bino toyebi te tumeto moni makambo sali donc epesi pasi mingi parce que ndeko mwasi asali yango tamususu asala kango tamusu eza nango makambo na ye donc mais asali yango na miso abatu donc et puis yangwana vraiment de tokutana na ba réseaux sociaux tout le monde n'a pas kaka mutu te parce que yebi to kene ko kutana ba Mervin na vie na yo akeko sala ba makamba boy ezana batu nyoso tuté batika avagence Nzambe ezana batu mususu ba ye bazana ba monde mususu ndeko na biso abimi na miso batu a signé pona ko modure pona ko loka mobali oyo abotaki na ye mobali oyo aza papa ya bana na ye pona nini ndeko asali bongo parce que pasi eleki
amoni dépense asali na vie na ye asali dépense ebele na vie ya mwana mobali wana pesi merci o bapesa kala mbwa mwana mobali wana akenda ti kofunda ye mpo babotola ye bana mwana mobali wana atali ata teke mwana mwasi oyo asali mpona nga nazala balobaka soko lingi mutu te excès de kovanda na mutu ta mosusu bien fait ya mutu wana asali mpona yo okoki kozongisa motema nsima bovandi parce que mwana mwasi oyo donc alingaki mobali na ye ne bandeli akumisaka ye nga nazelaka nga naza fidèle nazelaka mobali na nga soki pendant 5 ans boye na boye biso so nyonso tobandaki komona parce que abimisa vie na ye na réseaux sociaux mais tomona lisusu kaka mobali aye pas même 2 mois mobali akimi ye en tout cas ça fait mal en tout cas naza na eloko ya koloba te nga nakoki kokondane Mervyn te parce que nga naza nzambe te nakoki kokondane Mervyn te parce que makambo esalamaka kobatama ezala donc bato aboye bazalaka na bango ebele sauf que biso toyebi bango te mokilo eza vraiment matata yango wana ndeko oyo ozotala nga kosala mutu mabe te parce que oya kokutana na kaya boye oya kokutana mutu moko atika wana maboko ya nzambe ndenge biso babiju totika bato na maboko ya nzambe ole mutu atika wana maboko ya nzambe te mutu alobi te ya pressé abengi ba pauvre père na ye balobi sala bozongisa bo ayibino moko boyoki kende kwa zolobaki bakoko na ngai na sali kaka oyo bino bolobaki toyebi te soki eza bakoko oyo basi bakufa na bango toyebi pe te soki paza na mutu aza na mutu moko akoki kosunga ye na bamonde oyo azali en tout cas vraiment esali pasi makasi pasi mosusu nini nga nayoki parce que bokotala bino moko nani yango afilmaki ntango azosala baaction wana ntango azobwaka papa ya bana na ye na mai wana na kotia awa bino moko bokotala nani yango abandaki kofilme eloko na kopesa kaka comme conseil na Mervyn azala calme oyo asali je sais pas soki condition oyo ezalaki ka ifa filme yango soki ezalaki lokola ye moko alobi lisusu ke soki pasi alobi boya koloba yango nazotiela bino ke ndenge aye kobwaka ye na mai bakundaka mutu ka place batu bazali peut-être ezalaki condition o bapesaki yango wana oye kosala yango na ba internet mais vraiment nzambe alola asunga yo parce que likolo na se ezaka ya nzambe na banganga na bakoko wana biso nyonso tutokelama na nzambe donc nzambe aza fin nzambe asunga yo asimba motema na yo oyo osi osali kosala lisusu te parce que bana baza na kati bana baza na kati et puis ba vidéo oyo etikalaka bana bakotalaka ngo un jour mama na biso ndo zongisa be mama na biso so mwana alinga sala eloko bongo na mondimi to koki kopekisa ye parce que yo moko déjà osali yango et puis makambo mingi tosala ya mabe oyo tofilmaka yango te elekaka nango kaka boye mema be na biso tokomi kosala mabe ozofilme yango lisusu donc epo bato bazomona donc oyo ezalaka ke osali likambo moko boye ta mosusu ya kobombana moto afilme yo aposta yango ezala ndenge mosusu par rapport yo moko ozosala mabe yo moko ozofilme esali vraiment kitoko te mais comme mama bijou ajijaka bato te eza makambo na yo donc eza makambo na yo conseil na opeso kaka aza papa ya bana na yo biloko nyonso tobundanaka nango na mokili ezalaka nango e vanité de vanité donc oyo asali abimi ganki mais aza na ye ganki te makila na yo oyo ozokobelela wana ekobanda koganga makila na yo oyo lobiki makila eza bapasi oyo omoni mpo na ye Mervyn aboni bapasi mpo na mwana mobali wana donc ndenge aza wana aza na makala ya moto na likolo na ye vi na ye mobimba donc c'est ça nazotiela bino lisusu video ya mibale comme ça nazomi oui bandeko na ngai nakotia kutu video ya mibale te nalingi tolanda ngo nanu biso nyonso to yango yo deuxième video yango yo ayeli bango mutu ayeli bakoko mutu mulangi asalaki yango na ye kobwaka tolanda nasali yango yeyo aza na kati nayeli bino mutu on me voit oui d'accord nayeli bino mutu yeyo kombo na Julien yani baguma kombo na Julien aza na makila na nga okay aza na makila bana na nga yeyo nayeli
nayeli bino ye nasali nyonso bozoyokanga likolo ezomona Voilà, ça liboso ya mai, akela mai. pasi mwa mobali asalinga pasi oyo anyokolinga alors leo nayekotikela bino mutu bakoko na nga mama bandeko na nga nyonso on va regarder comme ça s'il y a quelque chose. Ok, touche bien, ok? On va finir. Yo nayeli bino ye natie 3 pima na kati Atie ba pilipili na kati. pime swaka ndevi na ye mpe mobimba ezala bonheur te kaka nde gilete esalaka pasi ndevi na ye mobimba Bandeko na ngai mutu normal tamsu kokosala ba biloko ya boye tamsu mpe eza na efete avant kosala ba biloko ya boye il faut zala diriger tamsusu na ndoki moko boye na bakoko ngo ya yo penza babimela ko na butu balakisaka yo parce que kosala ba biloko ya boye ozuka pilipili ozuka mungu ko boki mutu na mai eza nango mais oyo azosala vraiment ayebi eloko azosala eza na pasi kaka nde soki mbungwa eza ya biloko olia te biloko esilaka gu nde vi na ye mobimba eza na gu te yango oyo nasali sacrifice oyo pendant 1 mois nalobaki ona okai koloba leo natie live po place bakundaka mutu fo bato baasistaka ok yango bilima mai yeyo atie live mpo na place bakundaka bato bazalaka elibino ye bilima mai ok elibino ye ake bobwaka butei na mai mutu na bino yeyo bilima ya mai bozwa mutu na bino nayekotikele bino Jubu abwaki. merci yani okende bilima mai bazwa yo Ok. natikeli bino mutu na bino ye wana osa charge na ye. En tout cas, bandeko na ngai, je pense que tolandi yango biso nyonso. Mama Bijudo nga na lobi vraiment trop, c'est trop parce que monde yango penza, je sais pas. Donc bandoki penza ba komo bima, ba bimi na pe na teva ola tsabino pe nenga zo sala kindoki. Et là on lisusu na partie oyo na moni mabe lisusu makasi ezali kaka ke notre sœur azalaki ye mon côté mutabande ko filmer azaki mwana ana pese totali bien za mwana muki azaba moins de 10 ans. Donc je sais pas Mervyn ce que oza ko apprendre mwana nini. Donc tellement ça na makambu na yo vraiment place on appelle lisusu na CP na ngote. Et puis lisusu nini ata même vidéo oyo soki ba mindele penza ba zwiango mutu asaleli bango penza interprète na munoko oyo neti na biso wana allemand basaleli bango penza interprète na munoko wana et puis mwana azalaki wana kati tamso kokozwa problème parce que ça se fait pas hein, ça se fait pas. Il fallait quand même me mata ba biloko na biso to filmaka ya mulayo tiango boye yo moko zo sala ba obombi na bana ba yeba makambo te parce que nyonso tout salaka awa na se efuta mapeka awa na se et puis ba vidéo etikalaka ba na biso ba komona il faut tozalaka ba exemplaire. Donc bando ki bazana bango je sais que bando ki bazalaka moi je sais que na mondo tozotambola oyo nzambe penza tika mutu asala choix na ye soko kolanda nzela nzambe landa soko kolanda na makama bando ki landa. Donc yangwana siko na mokilo vraiment il faut que sala attention hein, il faut que sala attention soki mutu lingi vraiment ko bala il faut que yeba nani olingi obala ye hein soki pe ozana camarade il faut penza ko senga penza molimo nzambe e kamba yo esunga yo ozotambola na nani oliaka na nani parce que koko lia na yo nanga me oyebi makambo na salate koko yiko lia na ona ye oyebi makambo ya salate ya wana toujours faut tozaka protéger na makila ya mwana ya makila ya Yesu Christ donc nzambe abatela biso parce que mokili trop matata. Donc frère moko aloba lobi ceux qui batie biso ba misu mine to banda ko kima kana nzela parce que mokilo eza mystique
donc tonde totambola na ba démon nde totambola na batu mabe tokotambola na mutu okata mutu kingo bokoti na etam susu train moko okoyeba te totambola eza vraiment trop matata. Donc yangwana il faut totiaka ba vie na biso na maboko nzambe parce que donc osa na mutu likambo oyebi mutu ngote sokaza mutu mondi nini. Donc na mokili lisusu nini eloko eboma batu mingi na mokili ezala kaka moko. Batu mingi okobeta na mutu gazon oyebi mutu ozobeta gazon na yeso kaza nani te. Tawa mutu azolo bazwa beta oyebi te so kaza nani. Batu mingi bakufa ka likambo gazon beta zwa beta aliyo na pobeti oyebi pourquoi azobeti sobo parce que il assure na misala na ya satana ya mwana donc biso sko tozaba na nzambe ngape o lukinga na buto okutana parce que ceux kokufa mito kufa balobaka lisusu nini malédiction sans cause ezara na effet. Mais mwana mobali oyo na komo soki LB a effet zali Mervin azolela nini makila na ye mutoki na ye parce que mwana mobali oyo a consommé mbongo ya la fille. Mwana mobali oyo azana makila ya Mervin na mutu na yazana makala moto. Donc oyo nyoso tu Mervin akoloba soki penza kendeki pa ya bandoki ya solo bakoko solo ezwaye c'est pas tikela ki nzambe asala akozwa malédiction parce que zana makila ya Mervin na mutu na ya wana to linga to sala mabete tangu mutazo modir yo olobi vraiment baloba ona mabe ekutamela yo te. Malédiction surtout sans cause ezana effet te tant yo kolobela mabe soki na sala na ngayo mabete monte omonite ke ezana fait effet te. Donc neti nga tata oyo o nga sombanda ko pa na yo zana Congo nazo ko modir yo vi mobimba et puis lisusu nini esilité justice nzambe ezali justice ya justice oya bato mokili pe ezali akataka makambo amo peso ko koki makambo to moni ya nzambe zo wumela kenena no funda na ntata ata muto na bakangai tellement yazo lela beza Canada moya ko sala autrement ezateza makambo so za osali boy sipor ezate yesu ko aboni ke sipor ya nzamba boni ngeza lantro tellement yebi peta mususu nzela wana mususu yangana kekuna na mokili en tout cas to sala attention ko sala mutu mabete parce que yebi muto zo sala mabeso kazananite sokazana nite sokazana e démon sokazana e sirène yozo sa omona ka mona mobali mo zotambo ne kana nzela nzoka mais akuta déjà na Mervin asa lokaye oki okuta na mobali aboye basi ba lokaye siko soyo pe moi so zu mobali aboze na prière muke omoni teke mobulu donc avato suki sa nazo tela bino LB comme de nazo koka même pas LB ya malunge zate nazotie la bino ye et puis to pesi moi conseil na suka et puis to kati vidéo parce que makambo lo bezate bino mo babone nanga boko juger makambo nini oyo esalami na ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Mervin to tia vidéo na ye ya ndeko na biso ya mobali et puis to pesa conseil donc et puis to tala vidéo ka vidéo oyo ya oyo papa ya bana ya Mervin wana naza besoin de commenter mingi et là on a plus ça pour na mwana waza vivante mwana ngaza wana. Alors moi ce que je peux faire na mika osala c'est ya ko garder une bonne relation na yi pour na bana et ya linga na écrit ya likara amoni ya li succès non mais to vani betolo de la et ça les bien et là alinga mwana ya lobaka ba lobela kai alors j'espère que ezamba la sukana oluba pour la qui va tout qui a kundinga. Je souhaite franchement qu'il y ait ta solution la vie n'amate. Voilà, c'est bien. Ce qu'il y a sur la vie parce que vie n'a pas makambe bilé au bat baibité fa ça quand même. Bande kolanga boyoki alobi vi ya Mervin ezala makambo ebele o batu bayebite aya betaka masolo ya vi na ye. Et puis alobi lisusu nini ya moni ngo eza nango facile alobi lokola sa kundie aya ko betaka lisusu masolo na ete na ebele ya oyo ndeko na ngai ya mwasi asali pona yo ingratitude parce que il faudra pas qu'attirer la
charge wana lobeta makamba vina et je ne ferai pas ça à sa place. Asa ma première grille la vina ya beta rango yi moko atika vina ma calmement. Ma fille Merliane, au fait Azana yi, mais je te dis, je veux te demander. Il y a garde exclusive pour la moi nanga, à Koutika la nanga yi bila, et le point au salam. Oui, bande kolanga iboyoki alobi azosala soki likambo nini mwana atikala ya ye ya libela ndenge Mervine na landaki pe nini na ye moko alobaki ke mobali oyo afundi. En tout cas bandeko ya mibali conseil mo na okika kopesa bino na mokili soko lingi mwasi te ko lingaka salela ote parce que etangama penza ke mobali asalelaka mwasi. Tango ekoma ke mwasi azosalela mobali, tango mwasi asaleli yo, ya biso basi mwasi soka asaleli mobali, ebonga ke mobali yango pe alinga yo, mobali yango pe azala ya yo. Mais siko na ka oyo, mobali na mboka azalaki akokai koboya mwasi te, abeta ba tatou ya mwasi, abeta kutu tatou akoma kombo ya mwana mwasi abota, pona nini pona aza musika azoluka ke ndeko na biso ya mwasi na komba Mervine abengisa ye. Lelo ye aye na Canada, amoni Mervine eloko te, alobi ke na sina komi na nga na mboka ya poto, et puis lisusu nini. Donc kuna na Canada ezandenge moko te na bamboka mususu parce que na bamboka mususu neti bamboka na biso soki pe ta mususu ke mwasi mutu abengisa ki mwasi pa kokoza na mo ya kuta mususu akoloba pe ke babotola yo séjour wana mais na Canada il paraît ezate. Donc ça fait mal bandeko ya mibali bolinga basi na intérêt te mobali asalam mobali nzamba sala ye pona kosunga pona kosunga mwasi mobali mutabala mwasi mobali mutasunga mwasi ebele abasi bauta Afrique baya bakima mibali mais esala bango pasi lokola ya biso te mwasi abuzala soka zo salisa mobali eke ozongisi lié merci bapesa na mbwa ça fait mal leka pasi ko leka ya mibali ata 100 fois. Donc ça fait mal pour les loko moko ezalaka rare. Ezalaka rare penza mobali moi ça la mobali. A moi si ça la mobali. Mingi na bolingo penza oui, bolingo kokoza na ngome yo zalaka na mboka na yo wana ngana kusala démarche te pona oya parce que tala ba makambo abo. Et puis Mervine alobi asali yango pona kosunga batu mususu basala yango lisusu te. Donc conseil ngape mama bijou donne na ko pesa bande kunanga ya basi. Donc mobali ebongaka asalela yo. Soki moi sokomi ko salela mobali suka ba sort nango ezala kaka yango wana. Na sina betela bino disola ta bolingo ngo ezala ki mais je comprends pas. Après il faut mobali ya ko abiser na yo pona Monica anet ke yo koma uzafana na yo lela e a préférer kutazo mbongo na yo apesa yango mwasi mususu. Donc c'est eza vraiment matata bandeko ya mibali soko lingi mwasi te ko lia mbongo na ete soko lingi mwasi te azo salisa yo loba non na lingi na mbongo na yo te na kolia na ngai te parce que donc biso basi tobota rabino biso basi to bomba tobota rabino to melisa rabino mabele to bokola rabino moi si soki alobi aloka yo moi si soki alobi donc aloka yo aloko kitoko et puis ndoki ya mwasi na ya mobali on dirait ya basi leka makasi. Donc moi ça za muta jeter moi ça za muta jeter bomoni makamo Mervine asali parce qu'aza mwasi azuna ba mitoki na ya pangwisa na papier na ni mouchoir a koti sita kati ya mulangi wana aloki yo bande kwa mibali. Donc soki mwasi abengisi yo na Europe zala gentil ya kolinga ita msunde wande kolinga na Afrique bolinga bango po boyebi ke wi na mwa profit moko bo tango koya basi biso basi tozalaka bongo ke okolinga mobali na profit po vandi na ye omona penza mobali moko aleka mo sita msuna ba 20 ans 30 ans mais mo sa kanga mutema et puis ba vandi mais po bino sikoyo donc pona nini ezalaka te pa na bino yango wana conseil na opesa na bino bandeko na ngai ya mibali kolinga mwasi na intérêt te soki olingi mwasi na intérêt donc malamu kutu ozana ka na Afrique mais soko ye na poto kimi bobanda kokuta na penza na makambo neti Mervine asali. Donc et puis bandeko lisusu ya bandeko na ngai ya basi soko za na mwana na yo aza tam susu mu oyebi ke mobali mwasi mo ya lingaka ye mwasi ngaza na mbongo mwana na wa lingi te to pesa bana conseil.
kolinga mwasi ka pona mbongo na ete kolinga mwasi pona mbongo na ete puis mwasi akobala il faut yeba nani ozobala ndenge mo pe mwasi soko ozobala mobali azobala yo il faut yeba nani okoki nani azobala yo bande kunanga ya basi lisusu to tika kobala basi et to tika kobala mibali to tika kobala mibali silisa biso respect elongola biso ki dignité elongola biso ba efa munene wana mwasi ebongi mobali abala ye obimisi penza mbongo no na poche penza obe na sac oke kobala mobali pasor nango yango wana donc na lingi bino mingi je pense que to landi biso nyonso tout vidéo ensemble mutu ya mutu tozwa o tokoki kozwa Merville asali makambo eza ya ye alakisi ka bizaleli na ye moya ko condamner eza te parce que bato abwe bazana bango ebele sauf que bango wana babimisa yango ta mususu na TVT donc o mama Bijou do akoki koloba yango wana bala mibali ete ya bino ete ya bino parce que makambo bozo sala yako kimara basi mwasi akoki kolongolo na Afrique epo aye na après oye kosala ye makambo mwana mobalo asali bozo bebisa ba chance ya bandeko mosusu ya mibali batikali na Congo mwasi akokoza la lingi mingi mais akanisi ka histoire aboye moya bengi so ezate donc esali pasi mingi mama Bijou do na lobi soko moni ki ozana likambo koloba telanga i commenter pour la vidéo oyo soki pe oza pour Merville koma soki pe oza contre Merville koma mama Bijou do ajijara na ete parce que mutu na mutu aza libre to sala makambo oyo eza ya biso sala makambo eza bien pour na yo donc sauf que mokilo oyo totambola na biso kaka awa tobeta atolo pour rien nanganga aokufa na bato nzambe baokufa sauf que toyokaka ke vie ezalaka mibale oyo ekoleka mususu ezali donc tobongisa awa pona nde toyokaka ke kuna tokende kozala malamu o mama Bijou do akokoloba yango wana donc mutu aza libre pona na yo nzela nini oyo kokende neti ngabo ina pona na nzela voma ya nzambe donc sans nzambe mobulu sanzambe mobulu na yebi ke nzambe mutu apesa apema na yebi ke mokileza na ngoye vanité de vanité na yebi ke kolala kolamukeza habitude te na yebi ke donc nyonso tout okoluka so nzambe alobi ya kata ka apema na siko na kande na zoloba boye akati na yepe na ke donc mokileza ya nzambe to yeba ndeni to tambola kosala mninga mabete parce que ba Merville baza ebele donc mama Bijou alobi malonga ezate yaki koloba ki mobali malonga ezate mazaki na besoin ka ba vanda parce que nani azotala mboka na ya vanda kala ba misala tamsu mobali pa koyi kosungai mais malonga ezate moni pasité o moi ça sali pona ye c'est trop matata bandeko nanga na lingi bino mingi tokutani mbala sima mama Bijou alobi nazotela bino lisusu ndambu ya ba publicité na biso ya maison de passage na biso eza na boutique olingo tindela mutu eloko na Congo tamsusu ba frère ndenge umelaka luka mama Bijou do solola na ye moi parfum moi body moi nini pesa rambo na Europe ndeko nozo biloko na boutique donc na lingi bino mingi botala publicité na biso ya maison de passage na biso ya boutique na biso décembre yango yo bandeko ba osepela donc soki oluki mama Bijou do na opesa yo prix gérante nanga sali kitunga akiko pesa famille na otam susaka loso saka nini soko lingi surprise moko bongo okoko contacter mama Bijou do et puis toyeba ndeni tokoyi kosala botala ba publicité na biso puis tokutani basima bye sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6
appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi mpona koya kosala mwa repo bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama Bijou abongiseli bino appartement na biso mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama Bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe appartement na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu a 37 te mama Bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama Bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza nango na poto contacte mama Bijou na numéro